Nga makana Weranson ba yambani na héritier. Après combien d'années au héritier a pesa ba papa na mbote. Tout le monde ba matanga te koleka papa Bill Clinton. Héritier azako zela que non, wera abima po ya kota. Aboy kukuta na même na le phénomène nga makana Weranson. Mais lelo boye na liwe ya mama ya si deji mampata. Héritier talate bien sûr ada koko ya mwana nga ponga na boto na famille wana mais ayepe na compte ya mama si régime mpata et ça la hérité na mona musique d'église té faut ba té tu peux pas te ya té tu ayepe pas s'imposer ne peut pas s'imposer ma beka pour te et d'accord la moins impolitesse ya vis-à-vis ya papa na e ala deka exemple abina filete na fabrigas exemple ya falite na kofi ma bende za koto wana fala na exemple na bango a respecter na sa musana e mais so kana na moto na tembe na ndemo boy batabio ne héritier ye pemena wera ye ko récupérer lo ka bossa elo ni héritier o bossa pas wera mta sali wera mta former héritier ye bana ka wapi wera mta bokole na ndako laisser fufu na ya tangise ba classe somele pantalon somele biloko boy azo ke mwana ndako na ye elo ni o héritier o ko récupérer pas wera o ya bossa na oh biloni o wera son a récupérer pas héritier moi no ngamo na sali ka comme bosso comme le grand zaka ngai ata we bangate ata we ba valer antena aka papa na ye mo klebi ke mwana ya wera mo klebi ke na moi ada mwana ya wera bon après ko zoksawana et après solo be nenga kwei bongo baba ni ko ba réanimer ya kufi na ye mobali yaya mobala mbeto hôpital ba jeté nga ko sa mabe pour mobali ti azambeto ya hôpital penza hôtel bobi mais quelque part peut-être na charge mais je dis pas bon m'appelle Karine mon compte moi trop au final peut Karine moi trop quelque part tout le bani tu peux na pas ba charge na bani que na CP pour ba bazokusio on est-ce que faut na mi tout non est-ce que le banet ndeni ke ba ça le bien pour na charge et c'est le qui toko zoka bongo. Mais quelque part, peu na mutu, comprends na mutu. Non, c'est bien pas noté, mais tout ça me la rapport na yo. Nzamba sungami José. Montrer ni la défaut. Peut-être mon bala bat bazoate. Ben ma mission mani. Batuta katolote na mobali ya bato luka ya yo e. Okolekisa tangwa pamba mama. Nous sommes quand on s'amuse jazz ten. Jada sambo na sa sambo ne kala da papa Zahir. Oh, la bagarre benten sa sambo na ye. Mais quand nous sali bongo, ya ngombe so ko na opération to sunga jazz. Opération sunga jazz. Pas ko sambo bongo te. C'est un confrère. Nga kama mutu musovani bo bomande ko no confrère, na loko mo na beke no basale mabe poka motema ba ranking. Elle quoi yo Ken Peno c'est la jazz ka vous le mission de finger sous jazz Ken. Sur la mama site, ce total mama site c'est 001. Donc tous en number 1 mo konja bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Blague de loi sur le biso makambead. Victoria Télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. News à l'élo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc à Luta Continua, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmé, Nana Roboya. Donc ils sont tous abonnés massivement. Nandenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble c'est d'abiller la nandenga ilusa Victoria Certa. Amen. Voilà. Bonjour très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers votre site Congo Victoria. Eh bien, j'ai la joie de vous savoir nombreux de voir pour ce téléviseur pour me suivre moi.
La Giga, la femme du patron, hein, donc j'ai vraiment l'estime. Hein, donc aujourd'hui, on va essayer un peu de parler tout mes capés sur le latin. Ensemble, on a bino téléspectateur botal abiso bolinga abiso par rapport il y a Makambo et Comélie Mi José à partir de Protokuna, la reine de Paris. Barandongo tina niveau bongo, est-ce que ça va pour la bombando, bien pour la kofingana. Et puis on va parler par rapport il y a Karine Mokondi lelo boye, bon ça là ba nungu Karine Lali Karine Sali boye. Et puis on va te chuter ce par rapport à réconciliation ou alors à Koya ya Watanabe na matanga il y a maman il y a si les gens pas tali molonga ni la femme de Werason Igwe de la Forêt et puis nande ba mutakaliser ou alors ba publier Jazz Kavulu to me kapé ko solango na bino ba fan nanga beaucoup commenter beaucoup aimer et puis beaucoup pesa ba vie na bino à travers mon numéro qui est affiché là au bas de vos écrans, question de parler ensemble avec vous to me kapé ko partager bomoni makamonde ni nandenga mabela nga malamu to me kapé ko so na bino. Voilà donc tu bani mois sika mois février l'autre le 1er février, c'est-à-dire année moko mois moko malamu makamba bien la mois oyo un succès abondance makamba bien ozaki na besoin mukanda nzema peso mukanda ozanga ki kayu nda peso kayu bien ozaki na besoin ko bota nzamba ko kisango zwa zemi donc ozaki besoin mbongo nzamba pesa au mois de février et ça a tellement me poussé moi donc tout ça m'a bien pour que les capé kitoko. Voilà, merci beaucoup na lona sima camera, merci beaucoup na danser les izina montage. Donc Moïse les profs, merci beaucoup na yebiki ko ça la assistance kitoko. Kendo mu kende touré donc bogar na luke tout batno su benga jema ibele na lebno moi mingi. Merci beaucoup na mon boss JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas. Boss aka moko le boss charismatique donc le boss JB Kumaluta et aussi Willy Mavita les coffres forts babi bofolo donc beau frère et aussi Adosenga maître Sengi hein, depuis la Suisse mobile à 1m95 il y a Pembe il y a Mbinga quoi il y a Mbingaza et aussi maman Yvette Mbi la japonaise et maintenant sur l'ingangai ma médaille depuis l'Anvers il y a Dadi Mabi Mokona Mombele babi FM na Paris to bomba ka Kombo na Paris balobi Yemoko Hakim Pemba la main électrique mon frère de dedans mon frère de 4 mon frère de longue date vous allez bosser nilanga mbongo na western Hakim Pemba donc bossa na ko jamais mon frère tala lelo boy nzamba komo ko simba ba fan nanga komo ko simba bana membre komo ko simba ba chinois akomo ko simba nyonso tout ba soutenir ngai mais moto ali bossa banaka nzelati Hakim Pemba la main électrique depuis la Belgique mon frère je t'aime beaucoup oza yanga moko ya kati ya dedans na koboyaka jamais quoi voilà to me kapé ko solat j'aime ibele ko ya parce congolaise bombe atomique mikolo mama bilengi na mois de février comme sigade maman Gou maman kitoko maman bilengi ça dit ce nga na yé na pesi bino joie let's go bo sekate hein maman bilengi maman Gou j'ai mai belle maman Gou maman bilengi bon adopté comment ça va se faire nombre sanga hein balobi et mais ça l'autre tout c'est comme moi trop balobi que non publions nous vivants tomi publier tant temps ça bon moi so na kufi tant bo sukula no yeba te ba publier c'est no kata choc publier nga tangu na zo na bon moi bata YouTube elengi na ebsamino na kotaka na YouTube no ka bako publions nous vivants na te donc ngane la bina mi publier na ngata na za bon moi so na kufi na nga publier nga no ba pete ba publier nga za passer na moni ndeko mo ya Belgique ba publier ya moisi na mituni est-ce que tout le monde la confiance na batu tout peut se sous confiance te ata mobali na yo ata moisi na yo tout comment vivre ndenge nini parce que la fille au ba publier dans moi la Belgique batu ba yebié déjà dans ba publier bongo déjà ça fait très mal comment na ke ba mutakaliser yo boye ba publier yo boye bolumbo ngo peza ka kalabo za ka pena moi valeur toi ta câble ma katika to tabila un peu obomba ka to poser ya mobali na o mais c'était bien bolumbo on peut se sambo na ngo hein ate za kande monter mes sambo
et ce loko banga te mtamona baba alenga tieta na sina mona ki tolempe komona to loka matrona komona donc ça vraiment kitoko te ça vraiment bien te donc batus motala nga batus bolinga jema ibele nga pele mo amine le mo fort quand na lobaki mi José la reine de Paris ba poignardé na litoyi to moni makila et ça li passi komona ke mi José ba sali ebongo toko se pena pas sa muninga te parce que les unes de que tu se kate ba to so le bi que non ba sali ebongo par rapport à ba rando ya ba internet ya ba ko finga na ba émission biso na kitata oui to sala ba guerre ya ba guerre pe nota ke ba charge to yé na ba guerre autant pena que non muto le cap muto ko tap muto du sola api mais jamais to sto bunda jamais oui ko funda na l'état ba ke ba funda na l'état pour au finga mutumu ba que porter plainte oui on est comme la biso anakin mais que na ozo yabo bundi prévenez que ngai na sa mission mususu contre Kuntubiriki tokuta na ba victoire na mama tongé tokuta na ba événement tokuta na Ken Kadogo tokuta na ba tebele pour la foule bango te boye bisanga to comme au niveau na te parce que la guerre mo na internet yo lobby nga pena le ponga pena banki te na pena munoko ka le kwa yo nga pena répliquer yo mais ça n'a rien à voir avec muninga mbeli ya kozokisa muninga ya kopesa muninga pasi ya kotika muninga na défaut ça n'a rien à voir to comme na ben niveau na te parce que to ça ngo vraiment na rancœur te na koyina te sauf to ça pena na motema mabe makasi total bota boya même mili au fin avec beaucoup de rancœur beaucoup de haine nous on le fait pas par rapport à ça. On le fait par rapport que nous au salaire où le critique Karine moko ninga na yé pour naza ba charge oye bo chrétien misa congolaise nga pe na yé et la missienne congolaise la mission congolais nga na yé pour na charge oui mais je ne le fais pas avec beaucoup de haine pour na yé non na ko da ka pe même na côté un petit poison et le tête mo ba menacer ba zoki so ba buko le boko non je peux pas faire ça na ko comme na niveau na te naza chrétien là partout hein na mutu na ebinzambe na banga nzambe notamment la principe en colo je sais comment respecter mon Dieu na tsaka ba 1/10 ba na kinaka ba prière na tsaka ba action de grâce na kotaka ba jeune et bo dam bo mona ngate bo mona trom sur journaliste mususu auto zaranya ba Isaac Lushuku bo mona mlela misose wana kote pe na profondeur lu kanzambe je suis comme ça je sais comment chercher mon Dieu pour na musala au sans protection ya nzambe surtout za nul là za nul. Mais bah tout ça bien important. Je me dis José Bazoki c'est par rapport que à Kibombanda affaire à moi si et bah Bazoki si affaire à Mobali Kibombanda basi mbali ba weli Mobali moko ou alors moko akanga ki akanga yena mbali na opekisa zo katia osala ka ki mutu makasi na mi José ki na nga po sanga ni ngala mi José après so tianga te et ça les nini ki non bah comme tina kozokisa niveau kozokisa maintenant la question se pose Tomi tu non peu mon question mon boy bon après kozoksawana et après solo benenga kwei bongo baba ni ko ba réanimer ya kufi na ye mobali yaya mobali ambeto hôpital ba jeté nga ko sa mabe pour mobali ti azambeto ya hôpital penza hôtel bobi aïe pas nous bébé je t'aime je te love tu sais sans toi je peux pas vivre. Oh, et bon, vous avez raté, mais vous avez un problème. Ali a raté, avant la maman s'est raté, à Tambo la raté, oh, à côté de WhatsApp, à ça la réunion, ça veut dire vivre en aïe. À cause que non bébé sans toi, je ne peux pas vivre. À quoi vivre le couta? Mais quelque part peut-être qu'il y a une charge, mais je ne peux pas, moi peut Karine me conduit moi trop. Au final peut Karine moi trop. Quelque part tout le banim. Tu peux aller là, pas bachar na bani kena sepeli pour bazokusio. Est-ce que faut na mituna non? Est-ce que nous le banet ndeni ke ba selo bien pour na charge et c'est le qui toko zoka bongo. Mais quelque part pe na mutu, comprends na mutu. Non, c'est pas na oté, mais to sambela ka pona yo. Nzamba sunga mi José. Mutu afinga Karine mona Karine quoi concurrente na ye. À moins de Karine comme si on Karine a l'équipe ba le tina Kuala Lumpur. Aleke na gaz aleke na stressé Karine ko fatam comment me no finga mi José me fini je va no finga Karine mais le lobe Karine na page na bito sambela pona mi José o mona o sam tout malé mabe maintenant ba nzambe a osala ke non mutonga zo soka bolam
parce que ala motema ça mutu mabete. C'est la personne de Karine Mokoni. Tu au salé mabé, au tuki, au zokisie, au pc passi. Mais il y a quelqu'un qui non muninga ça na passi to sambela pona ye. Asengi li bondeli, po nzamba sungo okufate na passi ozwi. Omosko na yo mo boy, o mitolobi na finga momo so poani. Na sa momo so mabe poani. Na lobe mabe poani mo na moni ko tikali na mo sonia et ça le moi bien te hein. Ndo sali mo ko o moni te ke sali o fo hein. Donc je dirais seulement nzamba sunga mi José ba soin et ça la malamu. Et puis nzamba sale ngolu mi José le qu'on a do senga yo. Ya to respecter Bible ya. Bible bini. Soit beto limbata na tama gauche, pesa li tama droite ya. Soit bazopisa ke kota li toyi kota gauche ya ko buka na te. Luka mutu mususu azopisa kota droite. Pour respecter mademoiselle la Bible. Pour Yesu azai sous terre donc sur li toyi ya. Tant Pierre a katara mutu li toyi. Jésus donc ça te ezonga mobimba. Jésus kala, Jésus wana la Bible. Mais si quoi consaka que n'importe kauka okoma bien, mais kozong sur li toyi nde. A kozong sur li toyi te. Pour ezonga mobimba. Yango po otika na defo côté moko te. Baka to sur toyi mususu. Bato babi jemo za motema mabe. Bato ba jemo za ndoki. Je pona ko ba bongo. Jemo ko ke bo poani. Munoko leki oti. Ko finga. Ko mona yo danger. Ko boya baninga. Ko luka ba rando. Maman Chantal boya kuta selo ba mission. Pas lo ba non ba comportement la yo. La dame des dames, Chantal Bola. Na sepe na la malheur noté. Mais na bika ke non so ba beto na gauche pesa à droite yaya et ezalaka bongo na Bible, to sa Bible. So mo be bongo te bon. Ko tika no hein. Mo traîner na défaut, peut-être mo bala bat bazwa te. Ba ma mission emani. Batutaka tolote na mobali ya bato luka ya yo okolekisa tango pamba mama créata ligablo na yo tika bashida à la mairie baebi makango te baebi yo te donc ça veut dire chose à mobala bato faut yebila makasi ta le bazoxio ta le choc ta de le train na cicatrice ngeselenga somo tango ya be palo kwena te Nzambe nanga tango bimi bozo ba moko kwei moi partout wana ka ya mukie nde na loba boye Darcel izitelanka partout na mukie ba mona nde nini atelemi na kata métro a lobika mamoko bo point a kwe ça veut dire ça que vertige mais qu'il est bimi bo mona ngo yango wana nde Darcel a otela bino bo monyango temba bloka ba somo YouTube elle ko rappelle blo a somo te YouTube on so pas dara libende so pas dara machine so pas dara mutu to ibarate akwa komona pele makila te bloka somo akwa komona ngote bozonka ndamu ndeni ni akwe na kata mu na kati ya libanda ya train so ki métro so ki pe nini ngwa kweli wana. C'est pour montrer que to sara mso ba vie mais to sara ba limite so mbala mutu mo mwasni akomi ko tio pandili ko ya batika na ba mpoza ya o compliqué poani tika non buka mabolongo senga nzamba peso ya yo oya atezwa temps oya il finira par venir parce que nzamba maman quand tu dis que non je vis avec Naza Mubala tout ça autant que est-ce comme ça moi c'est je ponga la kota est-ce que ninga zana moi c'est bazalanga bongo est-ce que est-ce que les ke belé mais buka ma bolongo non 50 ma pesa yo attends en retard voilà c'était pour dire que par rapport à dossier wana nzamba sunga ozo ba soin bien et te ya opoka nga munoko na yo otika ba rando otiko finga kami poka ngina lekeba na atina Kuala Lumpur tela la place na tina Kuala Lumpur à l'Ikio. Voilà donc c'était pour ça donc là j'en profite encore pour dire merci encore une fois à Dani Mouyenge l'homme du millier na Paris balobi 2020 to so la bien là ba te belé
oza boulot na ngai dans mon boulot na kosala yango kaka mon boulot respecter mosala moninga sala bien hein to sa mosala moninga mame pesa mosala moninga valeur mame donc yango wana quoi lelo to benga un événement du siècle na habité dans cette ezitelanga photo bomone nini le phénomène nga makana Weranson ba yambani na héritier. Après combien d'années au héritier a pesé papa na mbote. Tout le monde là matanga te koleka papa Bill Clinton. Héritier a cause ya que non, wera abima po ya kota. Aboy kuta na même na le phénomène nga makana Weranson. Mais lelo boye na liwe ya mama ya si deji mampata. Héritier talate bien sûr, ada koko ya mwana nga. Ponga la boto na famille wana. Mais ayepe na compte ya mama si régime mpata. Ateke non, mama oyo, to comme na 2020. Mama oyo na longwa oui, il a fallu que na longwa na orchestre na se démarquer. Oui, important c'est hérité de hérité maman ka wera, abanga wera te, azem poli et ça la hérité quelque part. Et ça la hérité dans la musique d'église té. Faut pas tu peux pas tu as pas s'imposer ne hérité que pas s'imposer. Ma beka pour te et d'accord la moins impolitesse vis-à-vis ya papa nae à la dès que exemple bien filete na Fabregas exemple ya falite na Kofi ma bende za côté wana fala na exemple na bango a respecter les meilleurs ça nae mais ça kana na moto na tembe na ndemo boy mais tel que était na 2020 au liwa on ngai fona ya tu comprends que le ya na pété ngai l'onglet pe comme hérité malgré pla média za na 4 pas botan le kama ya mama si régime mpata mais aye pona ye muna moni photo ya hérité na mama ya nani mama ya plamedi ba yambani be ba osola bomonya on mais photo ya ayambani Darcel Tarango ayambani na mama si régime mpata la mère des mères la mère des opprimés maman pasteur la maman de Jemima maman si régime mpata maman uta poto ayelanga parfait na eloka makolo nazaka mwana wenge ba jeté tenga je moi bien nazaka pena mwana wenge et puis ya wenge ni ya maison mère il y a le phénomène ngia mama kanda Weranson igwe de la forêt na mwana ya Ibrator yale balalo yembo mon artiste mon président nga autour na ngasuna mwana na mwana ya faire égole à Jésus de Nias Mister Lova nga na mwana ba se congolais oba ya mbanga maboko funga parce que ça n'est pas faire la zaka très à l'aise na va la place open que les amis de boss ba vandi ba to mena na Q na côté na Dusoli preuve n'est que na répétition ils en a Chentemba mardi na jeudi na Kotango na que la rep na Chentemba pour te préparer concert. Il a fallu que c'est moi que hérité à ses prix. Aya na matanga. C'était la meilleure occasion. Le candidat au Bongsana vient naé. Boutas comme terme là ma papa ya Weranson. Weranson hérité à PC Mbote. Weranson ba yambani. Ba yambani na wer hérité. Bon moi na Congo Victoria. Bon ba vidéo mais ce que photo ya ngabo mande ba yambani. Est-ce que Wera ngaka aya mérité? Tena tuna bino. Bakabi o ne hérité ye permet na Wera ko récupérer le boss et le ni hérité au boss pas Wera mta sali Wera mta formé hérité ba naka wapi. Wera mta bokole na ndako laisser fufu na ya tangise ba classe les pantalons somme les biloko boy. Azo ke moi na ndako na ye. Elo ni o hérité ko récupérer pas Wera o ya bossana. Oh. Biloni Weranson a récupéré pas hérité. Moi non ngamo na sali ka comme bosso comme le grand zaka ngai ata weba ngate ata weba valeur ante na ka papa na ye mokilebi ke mwana ya Wera. Mokilebi ke na ada mwana ya Wera. Obo ya ndeni. Ata ke na papa na peka kuna apeka masa na ngapeka papa na ye. Weranson n'est pas rancunier. Weranson en 2020 alingi la paix, alingi boyokani, alingi bo moko la batunyo alingi tout ça de musique mais tout dans la bolingo
preuve n'est que talent la bémission papi mboma a comme ça biso Davido a na kine sorté mala ferry attends même pas hérité attends même pas café room attends même pas Lacoste attends même pas ba miso to ba mbaka likolo attends faire rigola ba te belé balinga pa mona prince faire rigola na matango na ba te papa Hervé kandango ya motema o kangela we kangala we rason e kosila ka mukolo nini nga mwana no na katikati sikola mi kabola ndenge ni papa Hervé botanga na ba équation na mi kabola ndeni na sara sko ndeni na mi kaboli be koto na ke wenge koto na eboye non na za mwana wenge nga na ka mwana wenge papa na nga we rason le phénomène nga makana we rason je fais partie du wenge. Oui, rason aboti fabrique aboti vibrator. Eza wenge. Oui, na le bani. Na ramona wenge. Mais pour être papa wenge ça se fait bien. Papa veiller. Ngesa na kitoko. Pour ko yambana ya déjà ya wera na kona na hérité ça nga kitoko. Na oki mokimia na mutema. C'est comme si nga pena ma fardeau na comprendre binemi na bango moko. Ko sote bango moko. Mais ngai ba soli nga la oki kimia ndeni. Botuni na ngano likambo. Eki kamnanga nga pe jeme bikota kota peleki oh makama bati comme de yangai nzambe bastoluni na ki moko kimia enfin nous appelle à l'aise na ba hérité na miso na émission nga pour na ebike nous appelle te mais kale da ko lobi boye ko kapela pas appel mo sope ya wapi gros bébé na taki émission ah na lobi na nga yo mo bado samba te ya problème te à tout le bac pour la tenue qui n'a monté la mission. Mais maintenant là, je suis à l'aise de parler de Ibraton Piana, de parler de Ferregola, de parler de Werason, de parler de Riti Watanabe, de parler de JBM Piana, de parler de ces musiciens. Oh bah c'est la fierté de la musique congolaise. Namoni ba présence par exemple Subaya Kiwana. Namoni Bill Clinton, Tien Koudi Bende. Namoni Buna Filé. Namoni Bercy Moana. Mais na habité c'est héritier JBA qui na bougi dans la Turquie na ba mission est-ce que Adolphe Tata Beach a un voyage est-ce que Blaise Boula a un voyage massa na ipa ba ya pe wera de kana ba koto ba Pacho Panda ba maître Boris na Zakari na tika wera te Zakari la kana wera mais ses collègues musiciens yango jiba za la ka important na moni ni Félix Wazé quoi a été Félix a été na moni ni Kofi Olomide quoi de Kouraman a été ngema makana papa na ngai courage c'est bien pour kundi bokilo na honneur nyon surtout et kitoko sécurité kitoko makamutu bien taka mettre ninja zawana yo le cap sikatenda ninja atelemi wana porte abimika boye na ebisi batu ba ya boye te batu ne belé ba mettre ba comme ko ba ta sécurité ba texte ba te ba tenir nga ba ko motindika batu ngabi na presse ba tindika bona loyenge bonde na telemika mupandi be mettre ninja ya kabe gros bébé ya kota ngabi yo matanga la biso mubo yanga la kota yoza nani yo oto kufeli la kufeli obe c'est mon coco pour bien sona papa nanga maman c'est pas maman nanga ce ko kufena coco nanga yo boyanga la kota yoza nani yo pour monter na mwana ya wenge ya makasi ya fou pe ya non vraiment pour comprendre les événements du siècle ba to ko mo ba page na ba Facebook watu bate ningani ba groupe tona ba watu be ningani na ezu nde makambo avec Davin Toulouse de Bruxelles et ningani mais Nanouche depuis Londres Raissa Katia depuis Nanouche na Londres nzambe Nanouche depuis Luanda Raissa Katia depuis Luanda Luison Elanga depuis la France Babi Luison Elanga mon frère Chamberton depuis l'Afrique du Sud. Claude Tongo depuis la Belgique. Qui encore, vous êtes belé, hein? Vous êtes belé. Joël Makumba ici à Kinshasa. Juste Noir à Kinshasa.
Qui encore? Papa Liputa, Papa Bouzoba na Londres. On appelle un babi Ezu Nde Makambu, Ezu Nde ba problème, Ezu Nde Makambu. C'est la famille, babi famille, la famille est sacrée. Donc tous à la wana Mado, biso tous à wana kunana, Ezu Nde ba problème, Ezu Nde Makambu. Mukile ningani. Année o eza année moko ya événement. Boka moi te mo na kofolo ni bavandi skama na Félix Wazekwa. Année 2020. Binemi tout ko loba na to ko bongisa na année oyo. Ngandi na ka charge. Olinga ka inte to ko sola teo pour na ka charge. A pas qui charge nanga na personne nanga na daka Jemima groupe de la poste na daka Jemima Gladys Ibele Boseko là. Voilà la personne na personnage na mona sko groupe de la presse congolaise la giga la femme du patron ba comme tout mona na sko na kata ba personnage nanga. Merci beaucoup merci bozo capter ngai to ke vraiment bien nga sa analyse na ngai là ki to sola to seka na mise moi galerie pour ti musalo vandi bota la nga boye otiki baton otiki marno to sala pesa nga pena valeur nga pesa na valeur na le moi stress otiki kayo très fatigué otasko gobe la presse congolaise ya bino yeyo la femme du patron nga boye ba patron azalit boso na moi sa yesu pas da patron na ngai oluka bo mona ni ko boye bani. Voilà tout comme Asko, on a le blasco mouké par rapport à Mouto à Moutakalisé ou alors à publier Jazz Kavoulou. Nzambe nangai. Omoni Nzamba Nzamba ba étranger. Net nga so na Congo na binimboko na kena mboka musuel bana Nzamba Nzambe nanga. Nzamba o soutenir nga makasi na be preuve tu non le kanangu. Jazz Kavoulou n'est pas la première personne. Oaki na poto boy azangi toa ya kovanda ebe ba kenala ba foyer ba vanda. Jazz Kavoulou azwa visa azwa te ya kokata kata poko aza premier ya mukanda azana en règle mais zanga comme difficulté mo be moi pas na vie pesa $700 pour azwa loyer na colocation. Maintenant le Jazz Kavoulou a fungoli valise na yo azwi bilamba soit ana kinta atika ba valise tout abi ke kuna na ke banda vie na ngasika c'est parce que bonne ko partager na chambre moko boye ko partager ndako moko yango azako ndeko na zio un frère azwi lamba na lati or ezaki longo pour saboter au sakaner un jour pour ne pas na privé te prince boga ce que prince lebo au peut que chinois ta parce que Karine moko na zakana chinois azalaka na jazz soko linga Karine mo soutenir jazz okene na PV okene na public botendo sambusiye poanine pona mbetu congolais na mona ka chinois ye na Kinshasa boy abengi ndekone ya libanda chinois ala kise musala baba na kasi kama pe musala na full pe chinois longwa ki zo place na ko vanda na mona ka bandinga riba west africain aoya ayeko zonda kuna bengi ndekone ya west africain mso pa ndeko te wa mtu aye na ndenge na Kinshasa bakutani na Kinshasa bakomba mo bandeko. Mais pourquoi chez nous les Congolais, on n'a pas cette culture, on n'a pas cet amour-là de Yakolingana entre nous? Yakolingana, pourquoi on n'en a pas? Pourquoi on n'en a pas? Pourquoi on n'en a pas? Moi je me demande. Pourquoi on a bolingoté? On s'en tient de la mousse. On s'en tient de la elamba. Moi na poto, la elamba boye. Le quoi? Ngana Congo, na kota ka balo, de la kota ka gambe, na kota ka zando. Pour na kota ka ngomakas. Et ça n'a pas. Nous savons que tout ça c'est Justin. Jada Sambone ta Sambone kala da papa Zahir. Oh, la bagarre bentena ta Sambona ye. Mais quand nous sali bongo, ya ngombe so ko na opération to sunga jazz. Opération sunga jazz. Pas ko Samba bongo te. C'est un confrère. Nga kama mutu muso vani bo mande ko no confrère, na loko mo na beke no basale mabe poka motema ba ranking. Elle quoi yo Ken Peno c'est la Jazz Kavoulou mission de finger sous jazz Ken. Papa yo tana loufo okay. O mona pe mbongo. Ata loufo okay? Loufo.
Olo soutenir ndeko dans la faiblesse comme suko bomaye jazz yo bala bakoza PD ndeni ko kovana na munana obwe ndebo vani bongo seke adaki mobile na yo nde simbite ngana ebite za ka mobile na ebite za PDT. Moi je connais jazz aza mobile, jazz aza PDT. C'est un homme. En tout cas ça ma bé obeti faux opération ya ngwana sunga jazz kavulu pesa endaku avanda. Karine Moko na lancé déjà message. La baronne a ça lobby ango déjà na nini que to sunga jazz to sala ngo la ba mission to lobango da pesa toi avanda aluka vinende mobile so aluka vina e. Et puis na pesa merci encore une fois la maman autorité, lelo autorité maman autorité ba yé. Ba pour na soutenir Karine Moko na Château Rouge. Merci pour na soutien na bino pour na Karine Mokondi. Na sengi merci na bana membre ba chinois tala lelo bobi Karine na sila Karine mutasila ka sala bongo ba sombele mutasila ka loko ba benaka musu wana boye ba benanga ka share bongo mutasila ka kwa Karine atiki pasteur Moïse Mbiela makamu na bango ba sala c'est un homme de Dieu ko tamam la monter parce que chrétien ba que la maman place au souke là et en ce moment là bon moi so Karine so aoya alors ça va dire que ne ça émission ne bobi kasi point betina kofi oh beaucoup faire kofi osani Kofi beta benda na beta na Cindy a produire Cindy na label na Kofi Central. Amela Cindy succès. Ah, ça c'est rien à voir. So Amela va tout ça bela batum susu ya Karine Omela ndeni. Et puis il a à cause de l'intention ndeni ça lango parce que ba ça kande musique. Merci na bana membre, merci na ba chinois, merci na maman Toté, merci na tout soutenir Karine Mokondi de partout. Mais vraiment félicitations. Na obo sala puis merci na obo sala pour nanga tango ko to tinga 50 to tinga 30 to tinga 20 to tinga 10 to tinga 5 to tinga 100 to tinga 200 to tinga 150 na ba mbongo na bino merci beaucoup parce que bo soutenanga makasi merci na bino surtout Karine Mokondi est au top et puis elle restera toujours au top. A signé contrat 5 ans ya Kofi Central. Il faut que tu ba studio tout ça. Yo oza danger au monde que za danger chroniqueuse oyebana chroniqueur oyebana oh maman papa mais oza na bana membre na ba chinois ba kuba soutenir ko bazate et puis makam oya jazz kavulu ya ba publier ki yango mame mili non soupçon on a le bonheur lo moko vérité au monde oza nzemi boy ki na mangengenge ki na intendance on va maman ba luka bana ba ki obela nzambe za santé moi na moko ba ozoate mais on dit on peut s'oser mais tu ne sais pas te protéger. Maintenant je te dis na otindo vidéo o pour otala moi na otango boy même que ba to ba otala lo ba websao c'est un message qui te dit tout le monde ba ranki tout le monde ba rando tout le monde ba non logique ndo zano za mutole kana na TVT ndo comme netao ndeze me vimbi o boy mimi de aboy on toza na ba constatation na ndako homme to sa batuma bete homme to finga mutu te homme to koyina mutu te pour ozala mutu na kata libumuna ozolinga omona ndena obota na ndinga ba obota na ba contrat bien yaya okoma ko ba rendre bo mutu so yina openda côté lo place moko pas compliqué yo même si on va nzama malonga te so ça ma malonga pété et zoyo akoyi bo mutolo a mwana pa ibe mutolo a mwana kana libumuna pe bokyo bota be mwana bi morné. Pourquoi on se laisser boyer? Pourquoi on a commis bombaté? On a se livrer boyer na presse? Pourquoi? Tu as déjà fait ma caméra fait le sale de la gloria, on y est banni na yo déjà. Mais c'est le kita maman, c'est le kita. Déjà celle-là on dit d'abord melon nani. Oh ma caméra tu on peut na ta page na yo. Pourquoi? Pourquoi yaya? Ya batu n'a pas ça batu réseau batu ba que non tu continuer ko le bakala ba réseau c'est que au botala mobile ya batu ya ngwana ozoya na kaposenga mabanga po osala lete ya mwasi ya mobile na yo ya mwana na yo mais so pe na mobile aza responsable o alinga mwasi na ye o permettre ya ba réseaux sociaux te ndo za ma femme vana nga mnosa lo nyonso ba futa ko mena na nini ba futa nga autant zalaka mais je vais te donner na aider moi na aider po obota bien ba contrôle bien mais tant ngo le kala tisi ko la internet tisco ça ba mission tisco ça ba live tisco ça ne c'est que voilà mbala bien te on mbala bato au cours ça mi déjà et puis il fallait voyager déjà depuis les 15 on peut les quitter comme en février c'est que doit bonzer à coco ça bakosio et beto na mutu et c'est le vertige de kosamien oyoka
non yoki tem o comprendre makambo ebele mabe osala ebele la vie et rattraper yo zala concentré ya koluka nzambe obota ndenga bien tika baranki tika fitité et puis eloko osali ya jazz kobandela yango souter kosala mutu mo mabe na étape oza nango okita na ndenga kimia obota ndenga bien mama nga soto mabe te okobotela nga likokolo ya no meme ndeni obotela nga mbala ekofi nigérien botela nga ni fruit pomme botela nga ni bitabe oh mama na to abezo bota mwana total elongi ya mwana wana soki elongi ya ton chat to ya ton J ton Guy ton chat to ton Guy début longi wana mutu ba bisinga o nzoka no botana nzemo zane za ya Chaka Kongo Chaka Kongo aza responsable papa mukolo ya za bana ye bo poter la buzo bati en tout cas dans ce peut-être on a papa camarade na Margot ako on a ko on se na to na lobi bongo ngam no ele na TV ngam no ya. Voilà, merci beaucoup. Vous avez qui branché de partout. Vous avez dit que vous parce congolaise. Vous avez chargé la Karine Mokondi, maman internet, maman YouTube, maman petit devoir. Kofi central les ninde bali bosso autorité mais bota ba vie na YouTube et kenese tola concurrence na mututé to sala ka musala et puis na kata les jeunes acteurs sur ndé mususu à la studio avec be sunde mususu a embrassé déjà deux carrières il y a chronique abonné ça ba live na et puis côté musique en contenu ka ndenge za la poste youtubeuse ndenge za bonga na YouTube et puis il faut que ça la po e baluka ko la te potera le mama Moïse bo bengi ya live bo sera mo na ba live bo lobani abungi akufi donc face à la kala ba live pour mon kali moko na depa muto kali moko na sa zate muto pe sa kali moko da zate pour azala baronne mondiale azala mama internet mama YouTube bilone tembe voilà donc tu la sima merci na le na sima caméra merci de ça easy na montage merci na le prof hein donc Moïse le prof. Merci pour l'engagement et bel mon boss JB Kumaluta le vrai pétrole de Dallas le boss charismatique mon patron. Voilà donc merci na Willy Mavita beau follow merci beaucoup na Ado Senga depuis la Suisse mon bala M95 Mami Dai depuis l'Anvers maman Yvette Mbia la japonaise merci na FM hein, mes condoléances à vous FM hein, donc on a matin aux wana donc to compatir na yo c'était Jemima Ibé le gros bébé de la poste congolaise la Giga la femme du patron et puis balobi mama bilengi mama bagou bye sur la mama site ce total mama site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé là sur le biso makambeya Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mama na ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bile na ndenga ilusa Victoria certa amen tiki